Omoni, d'abord, communication, tu as communication. Communication, c'est une image. Vraiment. Omoni, les lots qui image, si les a salis, c'est grâce à ma communicatrice. Ok. On comprend très bien. Et j'ai le colo. Si la zone au degré de carrière, si les faut s'arrêter. On comprend. Midaya kolakisa biso palesi mams poison basali boye après et comme ainsi la yeko contredit abaku na bele makasi na mama abino na nga bien na poison ti mandimi na ba kosa andimi na ba sa no base mo ko gela kimbini ndabala mwasi na ye ndabala mwasi na ye aguma maloko evida akokana beji ndenga akumisa ke mwasi na ye yaza bala mwasi na mo kotala ye ndenga za wana mutu waka ntoto mini azimu biye likandela bo makasi chifwa chibole nazia zili Balou va interpréter les bannières. Nazia Zili, en tout cas, bon interprété, pardon. Technicien, on a ma caméra. Ok. Autika, on a ma caméra. So, on a technicien, zo baloko gelo qui bim. Là, on se retrouve du bossa caméra. On commence à la bato bazolia ba poison wana so soi-disant balia ba poison ata pesa mbeli sasa mona vie so sala mutu mabete eza pasi po ata babo kolo na besoin très bien. Si c'est vrai lia poison qui porter du vraiment et que dit ngomba olinga kufa na olinga kufa ye moko olinga pesa pe ba prévoquer nga te ba utiliser voilà ko ba lingi mo utilisation ba utiliser nga biso ba prévoir ba kanyi maman Belgique prison o bango ba kokota tabra Belgique ke ba otela voilà parce que na kotala boye ndenge bango ba montaka makamna o mo ke mambo eza mambalo kuta voilà Belvi, n'est-ce pas là azwaka bolingo ndamna vango sila mutu azo paniquer appelle vidéo ya collègue na ye ami tanda on dirait na système asosa wiki ba pandi o moni sosa wiki de ba panda ngo pa sa ploma yo o moni na tono na de ba tumbaka na ndasa bo bongama mwande azo se paniquer ka bongo moi je maman mabala bon ba ko tisoko vraiment parce que si la yemo libala efinga ye Entre attention et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue mesdames et messieurs sur votre émission, notre émission qui est présentée par votre humble présentatrice Chancé Siana Monasuka Yabasumi Songi, autrement dit IGF de tous eux. Merci beaucoup pour la fidélité et confiance au Bozakalango Nakati ya ba chaîne Biso, ba chaîne Nabino. Tant dans le Bakabongo, tout ça la référence, il y a Haute Bascule ainsi que matière de famille Libota News. Et merci beaucoup à notre manager de Dix Manager, le plus intelligent, Papa Tigre depuis Texas, que Dieu te bénisse. Na famille na yo mobimba. En tout cas, Nzambia ko balisusu ko pesa yo maele ya makasi ba conception ya kitoko makasi boina kati ya HB. Et merci aussi na notre coordonnatrice Darling Love CPI de la presse, que Dieu te bénisse encore. Et un grand merci à Exode Mike Bio Azabongo Sima ya caméra Oazo Sala ete bilili na biso ekoma vraiment kitoko makasi na kati ya ba etando ikena bino, sans oublier ba maman ya famille Libota, ba papa ya famille Libota, ba tonton, ba noko, en tout cas ba yaya ba leki ya famille Libota o botiaka loboko na bino pona ko
sunga biso na ba like na ba partage na ba commentaire et surtout en tout cas nzamba tika bino te nzambe amona bino lisusu to bosana te film na biso eza wana musuni na kati ya Bellevue TV na kombo ya vaccination en tout cas to kende totala to lisusu kotala film ekozala vraiment kitoko makasi na yango naza bongo nga moko te na plateau lokola plateau na biso ezalaka ouvert ndenge bozomona na mupandi na nga naza bongo na CPI Darling Love oyo tozovanda tozosala analyse concernant makambo ya bapoison oyo bandeko na ngai toyebi te maboke na biso ezokende ti wapi maboke na biso ezokende ti wapi lelo ezalaki oyo lobi ekomi oyo en tout cas eza vraiment kitoko te yango wana tozosala analyse na CPI na koloba te Exode Mikebi azwa biso plat d'ensemble parce que nde nalobaki déjà na maloba langa plateau na biso ezalaki déjà ouvert. CPI, bonjour. Bonjour Chacha mwana suka basombi sombi, bonjour famille Libota, bonjour Papa Tigre, bonjour Madame Bellevue. Voilà. Madame Bellevue a commis biso film na biso ya kitoko vaccination. Voilà. Au lobby total qui 4e épisode. Les lotos c'est la 16h30 c'est à Kalate. Voilà. Total 5e épisode. C'est un peu ça. Ba santé ndeni. Ba santé film. Ba santé na yo na ya film. Non, nga santé bien par la grâce de Dieu, santé film a miso pe film a miso ezo kende bien mais sauf que ezo kende bien te penande to lindo. Très bien. Ba famille bota film ti. Madame Bellevue a commis film avec amour. Madame Bellevue a tué sagesse et intelligence comme d'habitude dinde a tchaka. A tué libiso en tout cas total a film. Bilengi ya vaccination bon raté yango te. Voilà. Pour so raté épisode moko eza moi passe vraiment. Et aloko okomende na nzela lola alo dévier lisusu et c'est ngo ke go baluka voilà obandela mabondeli obandela ba jeune prière en tout cas ekozala vraiment kitoko te CPI to sala scientise ya makambo ezoleka makambo ya poison oyo lobi tomonaki ezalaki nazoloba lobi par rapport ya baterme nde tozala na lelo na lobi voilà tomonaki balobi awa ki d'accord bapesaka ye poison atiela ndeko mosusu kuna lelo tomoni bakotisi lisusu tonton na biso Gingombe makambo oyo ezokende ti wapi makambo ba poison oyo omoni Chacha ba comédien hypocrisie na bango parce que so moni soki hypocrisie esika muto aza na hypocrisie lokuta pezaka mingi oyebi très bien yango eza ba comédien je m'excuse oza na maladi wana te mais sentiment kana miso ya bato lokwa yo kaka ya Charlie vie de loin nombi que je sali voilà balesaka ye poison yo po ye omeli masangano langwe makasi po ba comédie okuta ba na avenir du stade kuna aomela sans charisme ba teke lobby fois jouer ozota te artiste a vivara lokola n'importe qui te très bien et puis muto aza personne publique ko ça n'importe quoi te voilà omeli masangano langwe et salio ma bena dibu salio retour voilà oyo lobi balesinga poison ba poison o tozoyoka eza mambo lokuta OK poison o peut-être oyoka solo peut-être mona ba papier yo yebi eza ya président vie de loin voilà mida ya kolakisa biso balesi mams poison basali boye après et comme ainsi la yo ko contredire baba cook na bele makasi na mama abino na nga bien na poison te mandimi na ba kosa voilà andimi na ba sa na obese mo on te que na sens te mais likambo oyo tina ndenge ya kokoselaka bato ba makambo oyo parce que eza accusation moko eza grave ya kokoselaka bato makambo ba poison des fois basa eloko nyonso bango bakosala fo kombo kaka ya Madame Bellevue Kandi ekota na kati sila na kupanda sila na nani na kumpanda vie kumpanda bima na vie ya Bellevue
Belvi ayaka epa na wazala na bale ni na makolo oyo eza succès na ye. Donc akokobotola yango te. Très bien. Parce que lokuta so totali bato bakosela makambo soki tozongi nsima matière ebimaka pa ese matière ebimaka pamida voilà to epa mamuna international nakoma 3e na les abakuku nakoma 3e personne ya koselela bato makambo ya koya kotalisa mokili makambo eza bongo te oyo kotalisa na public na communauté munene communauté congolaise oyo kotalisa ke Madame Belleville atinda décor. Achela Jérémy Poison. Voilà. To moni pe lisusu et comme lisusu Gingombe batinda Poison au Jérémy asana ngobi keza accusation moko grave. Ya makasi ya omoninga na luki aussi pe vraiment pour tout faire. Eza accusation moko grave. Si c'est vrai. Monsieur Jérémy alia Poison. Ah, pena toza sérieux, naza sérieuse. OK. Si c'est vrai il y a Poison. Kelelo. Ba vérité bimi to chango vérité to ko chango rumeur. Voilà. Parce que mi dazo confirmant. Que Belleville pe atinda ka Gingombe. Si c'est vrai il y a Poison. A qui porter Gingombe plainte. Vraiment. Est-ce que Gingombe olingo kufa na ani olingo kufa ye moko. Olinga pesa pe ba preuve que lenga te ba utiliser ngaka po bango ba lingi mo utilisation ba utiliser nga bimisi ba preuve wana ba kangi maman Belleville prison o bango ba koka ocha Belleville te ba ocha yango voilà parce que na kotala boye ndenge bango ba montaka makamna o mo ke mambo eza mamba lokuta voilà Madame Belleville Jérémy azala mwana wa tourner ke pa na ye azaki no eloko te abomaki ete soki lelo azosala quand même azosala c'est grâce à Belleville soki azokoka ko maintenir structure na ye aya komibenga jeune producteur c'est grâce à Madame Belleville oh ya bana omona ya malamu Belleville osala yango ye pa okopier osala très bien siko Belleville abomaki ete muto oyo aya kolakisa biso ke aboma bato na TV eza egabi omoni chacha bato ebele bayebaka te lelo oyo makambo oyo baolatisa Belleville ezalaka makambo oyo moto esi asala ale bazwi mabe ya moto wana balati eza filme moko filme nini Pasteur nani Pasteur Didier Pasteur Patron eza filme moko Belleville aloba ezaka mambo ya pasteur bo titre nango ekiminga ba famille bota bocha Belleville aloba boye ma pasteur azani makama beza ama milo mais siko azosala ndeti atongaka Belleville na kati ya église abimise ma pasteur mabe OK Belleville tuni abi mama boni ozolatisa nga kazaka eza yanga te bo yo moko ndo ozosala makambo wana cc siko ozokolatisa ngango bona nini voilà oyebi ke Belleville arevela pardon boyedenga na filme ana bato na oloba boyebi bien ezalaka entre male oye mamilo na obosana boyedenga na filme ana bato oyo boyede biso na titre filme ma Belleville abi nini bozolatisa nga kazaka oyo eza ya ngai te Belleville aza leader amonaka aza voyante voilà amonaka oyo nanu ekomi te oyo lelo bazolatisa Belleville oyo esi ebima pardon boyedenga na titre filme wana très bien on dirait eza sœur Marie Hélène comment titre film okokimanga boye nazo se souvenir na filme moko ezalaki bongo Sœur Marie-Hélène, c'est Sœur Marie-Hélène, t'es Pasteur Didier. On dirait avant Sœur Marie-Hélène, avant Pasteur Didier. Et ça, on Belleville, baza na kati église, ça peut film Pasteur pas zalaka. Ba problème est bandé robima mingi. Mami lo songi na kati église, ça mami lo ya malé. En tout cas, tokolandela yango bandeko famille bota non Belleville déjà tellement ébélé voilà donc ba fait les qui ébélé toza pe na facilité surtout leka donc
tolandelela makanisi ezali kasi titre titre nde mpo nayebi yango voilà. titre donc madame Belleville amonaka déjà eloko wana veste oyo bapoison baolatisa eza Belleville te est ce que oyebi ke masolo ya poison ebanda va bela production existe ebanda kala na bato ya théâtre est ce que oyebi ke par exemple maréchal sans souci basuspecta ke eza poison makambo mabe ebanda kala ko ebanda kala si je me trompe pas basuspectaka et puis bamemaka ye na opération et puis opération onde yaka ocompliqué ozoye papa biso sans souci na oyeba su histoire wana voilà Belleville azalaka lelo namoni na baréseaux sociaux Belleville main noire ya bacomédien naa na photo yango exo atiela biso namonaki yango bakomi ke madame Belleville main noire ya bacomédien babosani ke main noire eza vie kupanda babomi combien de personnes na Kinshasa makambo nene boye makambo nene boye bazwa bakazaka na bango baoya olatisa madame Belleville namo bakelamusa na Tcheko ke madame Belleville aboma Tcheko madame Belleville est ce que azala na problème na Tcheko wana banani baleza bakuka yango ntango nalobaka sila azo mérité te kozala ata na oyo kamwa un tiers oyo aza nango amérité te sila otika lokoma leader te leader fo oyeba kokamba bato très bien sila ya otalisa biso ko aza incapable ya kogérer bafani très bien mabosani ke bamida baa bafani ete baa bacommunicatrice na ye mpo bango bazala bacommunicateur te bango nyonso baa babasi kuna bacommunicatrice bango nyonso baa babasi kuna mombala te yango na mosusu wana dekara lobeke ntango boloba bongo eswaka biso te ok donc bana basi nyonso oyo oza na bango baa balobeli na yo si le fa azala na mwa dire oyebi ke ma Belleville aza na bato mabe makasi oyo balobelaki mitu batala vraiment mutu lokwa ye anima kwakala kokalme eya facile te vraiment ozwi mutu lokola piti bulu kokalme eza facile te bianca zanga ya facile te vraiment makalimaka akalme mpe ke so asepe na video wana te apesi ordre okolongola video biro ezotala eyelandela mpe na chaîne olongola so ochande miniature ochande titre baoyeba baotala sila na biro oyo moni d'abord communication to bato baosalela communication communication eza image ya motu vraiment omoni lelo soki image ya sila eza sali c'est grâce à bacommunicatrice na ye ok ocomprendre très bien eza mpona nini mutu nyonso aolobelo tomona à la fois passé awa ti tonton tadi aya kobenga bakombo ya bato nyonso balobela madame Belleville bakombo ya chaîne sikoyo epa sila est ce que aza na mutu ya malonga avec tête bien faite aya kosala ke alobelela bachaîne wana aya kosadresse na bachaîne wana to protéger image baosala ngo te bakosala ngo te soko sila aka na temps wana te ye soki amoni ayoki kaka ta bakateli ndambo kote baofinga Belleville bafinge makasi alekisi komaka okanga bale na makolo oyo eza succès akanga ngo ka ye mona ye moko depuis na diembela ye akoya atendeni vraiment eza eloko oyo sila azoyeba te parce que degré carrière asila ekosarrete aocomprendre yango te parce que bakoma okende plus loin ok koya kosala baakisation ya makasi boye contre mutu moko bato ebele nyonso kaka contre mutu eza baakisation grave vraiment c'est vrai Jérémie aya kotalisa biso aki alia poison so ake efuna leta aza na dossier médical na ye alia poison soki yo mutu mo boye koloba ke Belleville atindaka ngingombe voilà moni ke bake mosika
batika olati Belleville kazako eza ete bato bazolia ba poison wana so soi-disant balia ba poison bata pe tamboleli chacha omona vie so sala mutu mabete eza pasi po ata babwakelo maladi boizwa ils ont très bien omoni bible emo reconnaître bakoselo likamba bakuto na ngote voilà kokuta te ezaka te ke bakangi yo boye na yibi yo carnet bakanginga te donc likambo o baomema bakuto nango te yo po sala mutu mabe te parce que to toyaka liboso ya Nzambe papa tala ngai Yesu nasala mutu mabe te tala likambo na nga oyo ezotungisa nga papa oyebi motema na nga moko voilà oyebi po sala genre à prière abongo faut reconnaître que oza vrai na yo moko voilà ce qui peut-être Nzambe a permettre omoni chacha bato bele bayebaka te au hasard na nde toza boye existaka te nyonso ezaka planifié pa Nzambe très bien on comprend très bien si Nzambe a permettre baleso poison maman biso alia poison akoma niveau poso nzoto ezolongwa suki na mutu nyonso elongwe Nzambe a permettre alia poison après azui kisi abiki na poison très bien mais soki ye mpe ezalaka un jour mo batielaka mutu poison bandimi te dega poison na ya mutu poso ya nzoto ezolongwa mutu donc suki elongwe donc esali bapota na kati ya mutu donc ezalaki soki ake hôpital na badokter baokamwa aovivre ndeni voilà ngolu na Nzambe donc Nzambe eza na baplace mosusu akopermettre lia na monisa monene nanga voilà omoni et puis eza na baplace mosusu mpena ke Nzambe apermettre mpena olia ebomo po yo po osala mabe ok ndeti na problème ya poison nde baoloba wana so baa na bapreuve bakee na l'état kata likambo si c'est vrai parce que nakosolola na Belleville nakomona Belleville boye akarankinière te vraiment mutu vraiment ezokamusa mutu atindaka batiela bato poison ye moko atambolaka na ye kutu sans garde corps apesaka mutu nyonso mbote ya koyamba matanga koya feti babengisi yango simplicité ya Belleville nde esali ke lelo bakoma koakize ebo ok bakotanga mandako ya madame Belleville madame Belleville éviter bafeti ok éviter pe bamatanga omoni pe matanga mosu obeti yango kara ok si la bima Natacha yaka nde matanga te mutu akondamne aza te parce que entourage yango elingi nango Belleville te très bien bato théâtre rectification botiaka Belleville mwana tata ya bino te mwana mama ya bino te Belleville aye moko Belleville alokwa moi abima aye moko akota aye moko ok akobima soki alingi ana ndeko te yo so mona ndeko ya moi azalaka te étoile kuta ezalaka te na moi soki ebimi aka na ndeko te moi aza ye moko donc bacomédien fo batika hypocrite Belleville aza ndeko na biso bokabola biso na Belleville te est ce que oyebi ke na minute oyo madame Belleville aza leader et puis ana nerf mo solide obika bacomédien belé basalaki bakabola madame Belleville na bato balobelaki makasi obi ezali po ani pourquoi basentir ke Belleville atikali mpena ase méfier na biso bazwa moya koacheve Belleville toza na bino mayele bahypocrite bino ange aliwa kolanda bino moko moko parce que balukaka motu amoninga boye te vraiment neti sila ntango mida azosala basortie médiatique bon démarche nini oyo sila asali ye sila soi-disant mama bakuka pesa na vraiment nde nazokondane ana démarche monte asali vraiment video oyo mida retire ya makambo ya décor décor nde abengi ye oke nango mabe oexpose ngai
mida retirer vidéo na chaîne et puis vidéo ba signaler qu'il y a un mingi ou il y a des problèmes même la chaîne. OK. Ba suspendre chaîne pendant 2 jours. Muta landeli aya ko ngam so photo ya capture d'écran que na longi ba lukinga na butu. Esimbi te alobi ke ba film ezotala mateye wana zongi na ye. Ah. Ba film a bevi etalama te. Et l'ongolais meilleur scénariste d'Afrique. Très bien, très bien. Si là comme meilleur scénariste d'Afrique centrale. Sera aux trophée, bah tu es meilleure actrice. Oh abina pas pamba Afrique centrale. En tout cas, trophée aussi là aux joie. Yamabina. Mais écriture même pas na bare facile. Donc soit l'autre ndoto mwa bongo au sutuka uganga makasi ndota boyeke elanga ndeni amuna na maboko te ngai sila maboko ekatana ngai sila nakomaka te maboko ekatana ngai sila nakomaka te maboko ekatana. Ce pays lelo oyo tofandi kaka boye toyebi te technicien na kati ya entreprise et surtout mingi vraiment na makambo na biso tosala ko technicien rôle na ye ezalaka aye à filmer soit à réaliser asali akei. Est-ce que technicien bazala na mwa rôle moko boye ya kokota na ba vie privée o ezaki musala so esimbi nango te o akoluka ta compagnie mususu osali ke o s'apprendra kana ba vie privée ya entreprise ozalaki kosala liboso pendant kozoluka pe musala? Technicien azala na sima caméra. OK. Aotika na sima caméra. So oza technicien azoba lokwa gelo kibimbi. Ndo se retrouver liboso ya caméra okomo sala ba émission. Voilà. Gelo kibimbi Nathalie sorti na ye. Aye ko répondre mais nous pose en na mbala bat. Voilà. Omoni nga na ninga mingi kolobelela logo na nga na mama ba filmer na so ba toucher na yemo. Très bien. Mais ma be va permettre nga na sa analyse donc na répondre bien à la question parce que on est à vie privée à notre maman toi on a respect mobali na za muta YouTube te. Voilà. Kotala mutu lokwa gelo kimbi. Classe notre papa tangi gelo atangi en moté. Très bien. Gelo balaki sie bazora pla boy bazora saraboy. Prévaner Tony le défendeur à sala nyonso gelo kimbi ba ko la commenter aura commenter te. Asa exode. Lelo exode a monter na 3 caméras, 4 caméras. Il y a ko remonter na ngote. Bien le bi musala na ye parce que yebaki musala ya mwazala ki kuna te kozala ezali par rapport ya filmaka Tonia montaka. OK. Et puis Tonia azo coacher. A contrôler. OK. A contrôler. Anope sa Toni musa makasi. Cadre je m'avais bondé. Coupé. Et yo kani. Gelor a filmé maman na perchimène nini monana micro perche donc perchimène a simi perche bien te donc et monana mais yeta masali cadrage na mona ki angote sikoyo na niveau au belva comme na ngatondi sa showbiz aussi la tilelo akoka même pas kobeta na nous prématuré moi na showbiz. Voilà, moi na prématuré ya showbiz si la bas sala mikezati ata salle oyo aussi la salle la kanini comment on appelle anniversaire na ye wana ya nini na ye ya 5 ans na bango wana amekata nzoto wana est-ce que bakoya osala yango te gelo kimbimbi asala akoma na ona suka aisa biso obimisa vidéo ya libala madame moi te ba se contredire ba moko vraiment libala beve ezala te mobala sa eba mo gelo alobi ana vidéo ya libala nde beve abalaka ko abala to abala te vraiment moi te ke bosala ba bilo mo bonze ba bo permettre on dit bazoba
Moi ba mongo nde basala makambo. Oyo le ba président sai na kela limité na kutie. Bango nyonso bazande moko. Na ye na banda na kutie longi wana finalement. Bino bazala partout. Ba kokana. Yande mona gelo. En tout cas. Madame Belleville ménopause ça mobali. Oh il y a yo répondre oui. Ménopause ça mobali. C'est la colère. Et c'est le ko soit bango. Vraiment. Des films mon belé qui. Pourquoi ba ko kotika ngote? Ah. Ba ye nango sous sortie médiatique. Ko gela ki mimi. Nda bala mwasi na ye. Nda bala mwasi na ye. Aguma maloko evida. Akuka na bevi. Nenga akumisa ke mwasi na ye yaza mbala mwasi ne moko. Kotala ye nenga za wana mutu waka totomena. Muka jumu biye. Likamnele boy. Ni mumakas. Chifwan chibole. Nazia Zili. Balou babo interpréter les baninga. Nazia Zili en tout cas bon interprété pardon bon interprété. Na lingala ndi na ebite nde balou ba wana na ebe onka. Ba interpréter les ngai. Siko ne longi ya mwasa gelo kimbimbi. Ndaza mbala ye moko. Belvis kwa za mbala bato. Moni gelo kimbimbi anga kuna ko simba mwasa gelo kimbimbi yebani te. Muto gelo kimbimbi okumisa sila zaka mwasi yi ya nani. Voilà. Apa kotika la bala mibala bata théâtre avantage à métier sila ka mwasa nani. Bevi quand même akutu mwasi ya mutu. Ozo reconnaître que mutu ngo abala ye. Voilà. Voilà. Très bien. Belvi, ne boloba. Azoka bolingo ndamna vango sila mutu azo paniquer appel vidéo ya collègue na ye. Ami tanda. On dirait na système a sosa wiki ba pandi. O moni sosa wiki ne ba panza ngo po ba sa ploma yo. O moni na tono na de ba tumba kana nda sa boy. Bongama. Wande ya se paniquer. Kabongo. Moi tu na maman mabala. Ba on va ko toucher te. Vraiment. Parce que si la yemo libale finga e. Mais comme akasi. Pour mobali ni na linga bisa bonga bala moi si baba ndo pasola na 13 ans. Libabete. A olinga te. Moi ça zo ba coup et blessure volontaire. Donc li bumuna kati tremblement donc ba mi chopo ba comprendre te ça ni. Hiroshima nini côté biswa. Côté biswa na kati. Est-ce que ba yana ba côté biswa na kati ba fusée ba côté biswa na kati. Vraiment. Donc gelo kimbimbi asa elo côté amusa be biswa ko lemba. Ba mwana assiste na sortie médiatique. Ba ye na ye ya ko babola ko lamba. Elo ke kamsinga tekinisa komo sa makusa. To mona e. Na bien, Pamiga Malunzi, un technicien, a des chaînes YouTube. Vraiment. Chaîne à Pamiga, ça va 20 keke. Ba 20 keke abonnés. 20K. Allez. Donc Nini, oyo nini, urgence. Urgence. Et ça va urgence, ça va 65K. 65 000 abonnés à technicien. Hein? Et puis, parmi les fonds, la chaîne à apparaître. Voilà. Technicien a filmé Rabatou, a profité. Ce que Gelo qui mime n'a pas filmé Madame Bevite, Nini a profité. Tu n'as plus qu'un exemple à Miga Malunzi. Bon, on va technicien. Exemple Toko. Parce que pas migra na ba Tony ba nyonso ba bandi musana TV nga na yebe ba na TV ba montele wana kutu gérer na bandi ko monter te ba nyonso ba Tropicana nga na yebe bango air wana siko gelo kimbimbi air yo banda okende gelo so za moi mayele ke nenga lo ba ka abimi na bela production le côté parce que ça zoba parce que so za moi mayele au filmé koto on a petit no moboye no zo ambiance ça tourne je vois la chaîne voilà elle n'a bimana quelque chose makasi parce qu'il y a un avantage est-ce que yo dimi ka yena mutu boye a zo ambiance ça tourne na jiba boyele te ba boya au moins que za na mayele te azaki sans esprit et on appelle ça exemple par migra za qui azo réaliser émission à mutu
azeli moto na koti émission omona ngo mpe papa amika Voilà. donc ana préparé à venir lelo boye nakosala mutu te na des chaînes nanga alesa ba ne wana enis na ye asisi classe kaka na musala wana o pe ya mobali notre bébé azotanga kaka na musala wana soko komanga na mona réalisateur a likolo kilo boye te loboko kilo réalisateur a loboko kilo lisu kilo lokola ye likambo nene boye bonga oyo alongwe omoni gelo eloko esale amayele te parce que olongwe na structure mwa monene bela production oyo ezalaki yo ozalaki cameraman voilà avant bastudio android ya totie bango azalaki cameraman principal ya exode sikoyo wana odeye na cv mo etonda voilà oyebi ke soki avandaki na ye kimia bato ebele baza awa mosu bana na cameraman te vraiment bakozwa ye mpe baota kaka ke awuti epe abelvi voilà donc apese lo mombo lelo image wana ndenge awuti epe abelvi azala nango te vraiment ye faut ke filme banigérien baganayen kay bato oyo ya koréalise bafilme mpo na ndimi te mutu nini oyo akoengage oubien nani mutu mwa batéâtre na ndimi te ke Cardozo mille espoir engagé vraiment tonton ada engagé amoneka nda fingi belvi nda ofinga voilà parce que koya kolakisa azala cameraman principal azala trop na madame belvi voilà koya kobimisa si c'est vrai eza basekret nde ya kobimisa wana mutu nyonso aobanga ya osebifie voilà amona ke oyo aza vrai te parce que lelo tokoma oluka ovivre na vrai très bien il faut kozalaka vrai ya mutu osupporte mutu bolamu ya mutu olatisi yango na misu ya bato mabe ya mutu wana obombi yango na motema kingodingodi oyo mibali bazala nango ya oyo eloko mibali bazala nango mpona omela makambo wana donc eloko kimbimi aa nango te eloko esali ye eloko abosani sila aza genre ya mwana mwasi oyo aza mpona kodétruire bato briseuse de vie sila yango moni a brisé même ba voûté même gelo qui mimi ba brisé vie mais lelo est-ce que gelo qui mimi ba ko présenter na entreprise mo boye en tant que caméraman a présenter c'est maintenant tu as comme bela production je ne pense pas oli que ça ba entreprise muso poise na musala il faut mon lettre ya muto place au loin na musala oui alors c'est pas nan kamde apasi yango wana lelo mutu akoma engagé na musala obetele histoire na longwa na musala pona boye voilà technicien to engageaka ye il faut yeba source na ye place à outil très bien parce que osimba vie ya chaîne osimba caméra osimba ordinateur chaîne mobima eza ya maboko na ye oyebi lelo nde toza boye so ekizoda ye musala te ofoshe biso makasi donc caméraman aza vie ya chaîne mais gelo kimima yeba e valeur neti ok soki azalaki sage anga vanda kimia vraiment si c'est vrai beve alongola ye na ndenge mabe anga vanda ne kimia vraiment agarde ka kimia na ye ya kimobali aokuta mpe na mutu mosusu boye pa akomi réalisateur ya mutu wana vraiment sans makelele sans polémique mais lelo aperdre crédibilité wana nyonso eloko nini ya malongo ye akoya koloba sur madame Belvi en tout cas eza te voilà merci beaucoup bandeko balandi en tout cas ndeka na lobaki ekozala analyse nde tofandaki tosala analyse je pense que kobanda na ebandeli kino tokomi na suka ya analyse na biso jusque là CPI a offensé mutu te eza kaka juste ba vérité CPI tokomi déjà na suka ya émission na biso bandeko balandi ba retenir bandeko balandi bo retenir kazaka ya poison oyo baolatisa Belvi eza sila na vie kupanda kala mingi te mpe sila na vie kupanda bakobebana bazoluka babotola Belvi bale na makolo bapesa na mwa mbala bake kopona nani mwana libanais oyo kutu ayebi kojoue te aka pot de fleur na nzonzini mwa mobali oyo toyeba ajouaka bien oyo atikali lelo aza sur scène c'est président Batista en tout cas Fiston Nzuki Batista
c'est un peu ça. Donc miami esili nango bandeko balandi ba retenir émission to comme na émission na bambote na Ornella Mawanga vraiment bambote na o ebele ma grande sœur chérie que j'aime bien moi c'est Ambiji moi ça tonda donc moi si oyo mabunde bonga na elongi na ye le rôle ya mami Tadina voilà Ornella Mawanga que je salue vraiment merci pour notre appel non on est là lobby vidéo longwe la bonne vidéo t'es vraiment vrai ya hot basket na matière de famille libota merci beaucoup na Gemma Mavungu merci beaucoup na maman Gina Mabiala la maman chérie la maman chérie na Yoki Naoki malobe papa akuluta en tout cas na Yoki na Yoki to sango kando yo kanda après ça moi remarque moi bien ya lobi yo kanda na Yoki un grand merci à Papa Tigre, Papa Abigail, bébé Abigail, Choco Frampa, donc américaine. Donc Congolais Morobo est perdu en Amérique. Voilà. Donc Congolaise Morobo est perdu en Amérique. Donc nous étions la Delix. Merci beaucoup Nayo Chacha. Merci beaucoup à notre réalisateur. Exode Mikebi. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Bienvenue sur Obolanda Kibiso. En tout cas, Nzambe a continué toujours au Pambola Bino. Merci na Exode Mikebi wazaki bongo sima ya caméra oyo a réalisé ki image na mukolo ya lelo po tito bima kafu na kati ya ba etando ikia na bino à travers notre émission qui était présentée par votre humble présentatrice Chancé Siana. Moi na suka basongi songi autrement dit IGF de tous et na invité na nga lelo na zaki bongo na CPI Darling Love CPI de la presse voilà donc ndenge zalaki kaka tosali analyse ya kitoko makasi et merci beaucoup à notre manager Delix notre papa Tigre papa na Abigail depuis Texas nzamba mona yo nzamba bomba yo abatela yo sans oublier famille Libota maman Gina Mabiala la maman chérie maman Claudine Bokatola maman Germaine Makiese ya Sylvine Jolie maman Francine Matondo en tout cas ba maman bozawana maman Ani Poutou voilà les bozawana tellement ebelé to consommer ba émission vole ki sabata na binote na ba émission songolo pakala ya bandeko mususu za na posa émission tala na famille Libota filme tala na kati ya Bellevue TV tala rekotala zonge soki nzala pe ya ba filme eleki donc il a kanda pe zonge la ta film 2017 donc et ko sala pe ka ke lo tenir so wana ezaka ka na kati ya Bellard Production. Restez toujours branchés, serrez cimentés, collés, scotchés sur notre chaîne. Quant à nous, on dit au revoir. Au revoir.